Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababoni Nabiso. Bonjour Batoutou Batarabiso. Au Balandrabiso en direct de Bolokoko officiel. Abonnez-vous massivement, partagez notre vidéo et likez, commentez. En tout cas, vous avez belé ya kulanda ba vidéo nanga, vous avez belé ya liker. Wana bozo mona vidéo ya mafuta résultat, mafuta ya Gloria cosmétique. Bino mo bomoni ngondenge ezali vraiment. Bozo mona résultat ya mafuta ya Gloria cosmétique. Comment nazo kumarara ngebu nazo kumakaka elengi na elengi. En tout cas, boze belé au bolandara vidéo nanga, boze belé au botalaka Dorcas Bolokoko en direct de Bolokoko officiel. Merci Nabino. Ba meilleur vena ba tutu, bonne année 2025. Meilleur vena ba bakuko, meilleur vena ba gaulois, meilleur vena Sam Coucou. Le nécessaire à moté meme coucou, meilleur vena Hervé Mbikaï, l'homme à battre l'ingénieur. Meilleur V na Moubali Nangaya, mon homme que j'aime beaucoup, meilleur V à toi bébé, meilleur V à la famille Bolokoko, meilleur V à Sila Bissalou l'impératrice, le moment de tous les abakouk, meilleur V encore une fois de plus, na maman Zozona Inde à président Yoshua, meilleur V na Batunion Oyo. Meilleur V na batutu au boulina Dorcas Boloko en tout cas na pesibino ba meilleur V bonne année zamba bate la biso 2025 auto simba ki na 2024 te veut dire que 2025 to simba yango auto mona kité na 2024 2025 to mona yango zamba pambo la biso zamba mona biso et puis nzambe a bate la biso. Voilà cher ami, boza ebele au bolingaranga, boza ebele au bozo liker, boza ebele au bozo commenter. En tout cas nalobaki na roya après Noël, na roya lelote, nabaki na rosala intervention nanga par rapport ya marambo eza ko circuler que ba chroniqueuse na ba chroniqueur ya kin o ba défendra si on peut dire ba communicateur na ba communicatrice si là baza ko déranger président Yoshua pour na biloko ya ba feti bandero nangai esali pasi mingi vraiment esali pasi Nandenge yakusakanate. Ça fait trop mal. Ngai pas nazo kanazo mona ke défendre si là toko moi ba pauvre pour nous défendre si là. Donc dès toza boito za moi richesse na yo. Likolo défendre si là tout le monde te qualifie mutu anzala pauvre. Mutu tu a qualifié bongo. Oza travailler na YouTube, oza redéfendre si là, oza pauvre, oza mutanzala, on est l'autre côté. Donc c'est comme ça que batu ba chabiso, ba comment ranger, ba comment chabiso. Koya ko défendre si là na kata YouTube, on est toyaka nangwa. Eza synonyme rolobate ke tozangi ya kolia, tozangi ya komela. Bandero nanga boti nanga ba j'aime. Eza synonyme te rolobate tola ka banzana banda kuna biso. Ngana lobaki yango pi nazo continue ko lobango abakouk oyo ya monanga Dorcas na tombola téléphone na ngana benga ye na salela e voice ya ko déranger ya kabelanga mbongo ko ka sonité partager yango tindela yango batu o bosa ba émission ko ka sonité partager yango s'il vous plaît vous respectez batu pardon s'il vous plaît na sengi bino. S'il vous plaît. Topona redéfendre si la pona nzalate. Topona redéfendre si la pote ke tozangite. Na redéfendre si la eza faire a rozangate. Parce que on se le dit, et toko sabatute. To yebi kutu muto abele la rababaku butu mo isora sa ba live na ye. Babaku bolong bakuna boli pe ko kabate to yebi yebi sotu. Déjà mon mona boloko to Miss Lolo. Noko Zuma, basala déjà to Sandrine TV décarré, basala déjà vidéo pour na quoi kizi ou ko beli la babaku ke bakabarate. Est-ce que biso to yaka ko défendre si la possible a enrichi biso? To yaka ko défendre si la poto comme ba riche. Apparemment les camboyo et puis si pas si makasi. Et puis vraiment pas si. Chaque année, qui a depuis na banda redéfendre si là, ça fait au moins 4 ans, s'il vous plaît. 4 ans. Donc, na 5 ans, FB, Dorcas Boloko, on a 4 ans de défense ici là. Bandeko, tout ça rata mouké na respect. Nazo ka pas si comme on a ké.
Lelo sur 100% Babakouk. Na yebi que so les a infiltré. Si réellement que baza Babakouk. Bokomi koya ko bossa na ko finga batu. À cause de Babylon, mo rezanga tina bobwani ko mélanger batu ko finga batu. En tout cas, notre déploré comportement, on m'a cassé dans les ranate. Je fais 4 heures à défendre ici là. Na 4 ans na sali à défendre ici là. Je le dis et puis on a haute voix. Nan on a lié à 100 francs ici là. Na 4 ans que je fais à défendre ici là. Nan on a bien ici là. Na sali à demande. Attends, il y a $1 à Pamba. Na 4 ans, on a na sala ici là. Il y a 4 ans à défendre ici là. Yaya. Tala si mazonga mutu, s'il vous plaît. Comment au biso to bundana yebi sarabino. Bino batu botala rabiso so babi ke ya ko vendre défendre ici là pendant 5 minutes. Ne biso to lo barobo kokate. To somba barankin o eze biso te wana fo boye barango. Faites-moi, s'il vous plaît. Faites-moi. Na terminus, na salon de coiffure. Mami lo landanga pa bundisa. Faites-moi. Akoka pe osimba nga pe na nzoto eloko yelanga pe komelanga. À cause de la défense ici là. Non, on a la télévision, tu n'as pas Babakouk mbongo, hein. En temps privé, boy, na lobby bien, je ne mâche pas mes mots. Abakou quoi mon adorka ça fallait demande yambongo. Yaya, partagez ba voice na yoto ba nini publier. Nazara nanga mandiantité. Na yebi nanga ne ba dérangeara ba tout kabelanga na yebi angote. Je suis clair avec vous, na yebi angote. Je me contemple là oh nazanango. Na yebi ne ba sala ba dérangeara mutu te ke muta kabelanga. Ici, je m'adresse à Yago là. Yago là, je te respecte beaucoup. Oui, mais non, mi colonion so oh ba okutanga na défense assis là parce que moi mi colo. Sur 100% bateau va défendre assis là parmi bateau tout, la petite c'est moi. Toko ça toute la vérité. Sur 100% bateau va défendre assis là. Nava moi, nava le qui a tout le monde. N'a pas rappeler tout le monde respect nae. Tandra Dibinga Zawana, Miss Lola Zawana, Zuma Tumba Zawana, Irano Zawana, Sandrine TV Zawana. Même à Taba, Barezi Banza peut témoigner. Na sujet nanga. Je respecte tout le monde. Mais Yago là, respect Oyo, Baninga ba pesa. Auto Oyonga na pesa yo yeba ko respecter Baninga. Ce qui osent na contre à rendre na mutu. Koya on mélanger tout le monde. En tout cas, Yago là, attention s'il vous plaît. Ceux qui ont moins compte à rendre na yo, na mutu, koya ko mélanger baninga te. Ou se koya le lanzala na télévision, ko ça la demande yanzala na télévision, koya ko mélanger baninga te. Ça la demande na yo avec paix. Le lanzala na yo avec paix. Ngana vandi bo na vandi libana nga bo mobile na yo ko kombo na télévision ke dorka na zo le la bilora rolia. Oyo o ngana kabi na kaka bilora Noël ngana kabi. Nasa akuta talo lendo te. O ngana kabi. Kutu tokomi na bona ta kabi dala Noël no makasi. Pebo mobile na yo ngana vandi bona osenga biloko rolia ya fila. C'est quoi ça? Yago là, c'est que moi j'ai compris. Ozana ba compte à rendre na mutu. Yaya, boza ba lâcheté en fait. Boza vraiment ba lâcheté. Ceux qui ont monyo na compte à rendre na yo na mutu. Benga mutu na téléphone kenyo ko affronter bo silana. Koya ko mélanger batu nyonso te. Po nganya vandi boye na ko rakande na ko filmer ndaku na nga mobimba. Po batu ba na ndaku na so botu ba yesa bino. Na on filme même des pots dans magasin qui a biloko na tsaka biloko na filmer les bino na tsango na YouTube ango parce que to couper na ba respect zala ngana ya ko défendre si la nanzalate ceux qui na ya ko défendre si la nanzala mais na benga rasi na mikolo nyos na déranger mam kabelanga parce que musalo ngana sali ya sila ya gola non yo sali angote s'il vous plaît to ko sate. Les gens peuvent témoigner. Babakou que témoigner.
Les travaux que moi j'ai fait 4 heures au défendre ici là. 4 ans s'il vous plaît. Dans les langues, vous n'allez pas si la tête. Dans les langues, à la tête. Maman Zozoé là. La maman elle peut témoigner. Si des gens ont bien ta journée morte pour nous 100 francs. Il y a 100 francs. Je me respecte. Pardon na sengi bino. Pota batu uzo bate. Et puis maman obenga qui est pas essai. Nzamba lola limbisa yo. Maman. Moi je te pardonne. Habite so ba ninga pa pardonner yo. Mais nzambo yo alola ki likolo na se. Maman, nzambe wana limbisa yo. Soko tindi la batu manete, tiango na mutu nga azo lineti na ote. C'est la bakouk, oyo nga na lia biloko na ye. Oyo tilo na boti mwana nga. Afela mwana nga carton, maman Nathalie Ngili. Na maman Monica Bamba. Elimbizi. 3 wana. Ba mama wana. Ba ro témoigner. Pe ba pesa nga bango moko ba vandi. Dodo to tinde li oboye. Non na tombola téléphone na ben elimbizi. Non na tombola téléphone na ben Nathalie Ngili. Non na tombola téléphone na ben maman Monica Bamba na nute na salango. Baza témoin ba ro témoigner. Si tu es pauvre, ne venez pas regarder la pauvreté na yo. Non non non. Pas jusqu'à ce niveau. Maman, ce rosa manette qui au kabela batou. Parce que moi je connais seulement une seule personne. Oh, il n'y a pas tinda ba manette. Pendant tous les abakouk, c'est maman Elimbizi. Ce que vous avez abakouk, oh, maman wana benga ko tinda ki ba manette na yo. Nga dorkas na zo linette na yo te. Eh, bo ki singa pasi Bo bengi penza. Toyebi ndenge boyaka mama ndeti nga na yaka ndeni. Nga na yaka déjà fianzalate. Na zaka pe fianzalate. Na za fibe ya matala na te gi mali répété. Boyako rappelé batu toyebi ndenge boyaka. Boyaka ndenge nini. Rappelé bato yo yebi ndenge bayaka. Nga yebi ndenge na yaka ndenge nini. Il faut pas être ingrat. Bon ça rabe ingraté. Moi je respecte beaucoup Sila. Je respecte beaucoup président Yoshua. J'ai beaucoup de respect na bango. Et belé bozer autour ka batu on a besoin que to ya to lo baké, on va plus défendre ici là. Souci à batu belé bozer wana campagne au bo sala yango wana. Bon on a besoin boyer to lo baké, biso peut-être pour défendre les soucis la té. Yango za souci à batu nyonso bozer wana bo sa ba campagne. Mais bo s'est trompé. Na lobi na bino sous l'auto côté année 2025. Ngata si la lobi na ngata ba bengi nga ba sinise nga boye. Na lobi la si la te dans la claire devant Jésus en kokate. Je l'aime tellement na linga moi so m'ouvrir. Ki na ndima ko moi na nga kopesa yendo parce que je l'aime. Muta lingi sanga si la te muta benga nga na zala bakute. Posto nga na zara na ngona bakuku muta pesa nga zate ni si la ni yo mutotala ranga. Muta pesa nga posta na zate. Na ya na miche puis na s'imposa. Na roya pete bo zela pete mukolomo ke boloko a roya lobike. Je veux plus défendre ici la boko zelango 1000 ans. Lelo sunesi bino. Borozo ata ya rozela ke na ya na lobake non défendre ici la te. Mais ici mbate. Vous allez perdre votre temps dans des saranati. Beaucoup zéla pendant 1000 ans, des années et des années. Que naïana le bac, je suis fatigué de défendre ici là. Ce sont les abakouk basés au fin abatou. Parce que c'est que moi je sais. Bateau basé au fin abatou. On a bateau mataba live yaba essai. Baza babakouk te. Parce que vrai abakouk, azana pour nous protéger si là. Yoko au fin abatou basé la racine la défense nandeni. Soyez besoin de coups de bateau, bolinga qui ne boit acquiser mouton à qui n'a figé ou à la télévision. Ah, pourquoi venir peut-être qu'on étaler baninga? Même si que Mouninga yango soi-disant, oh yago la zani ba contre rendre à Sengaki. Mais yago là, il faut avoir manière.
est-ce qu'il fallait y aller la télévision? Non, la caméra bino, oui, tu as que actualité ça passe. Côté na YouTube ango eza passi. Tu as bien très bien. Actualité eza passi, côté na YouTube ango eza passi. Mais tout luka na moi cadence et rezo luka actualité koya kotia baninga nyonso te kufa yo moko yo ya golo yo kufa yo moko ya golo lingo kufa na baninga ya pona nini meme ekuluzo na yo moko kufa yo moko osolara na mutu wante bozana ba compte à rendre kufa yo moko et puis les congolais tous na biso ka ba reconnaissante te parce que ya golo moninga ni avanda likolo na nyonso Natala pa parti ya bolamu ya baninga o basalanga. Même tendresse di bingesi kaza ana bolamu asalanga. Dorcas. Et ati ke so salinga mabele lona zoka mabana na latango te. Bolamu ate muki asalanga il faut compter sur nga. Miss Lolo sika vandi ana bolamu asalanga. Ata mabe Miss Lolo ezana obomo mabe wana. Nota bolamu. Yagola parmi biso. Ndeto zarawana tomisala naka mabete bolamu po ezali yagola kota prison muninga nyonso soutena yo yagola ata financièrement te moralement tous qui ensemble on a fait des émissions pour te soutenir n'est-ce pas pas aux qui nango même s'il y a un problème ata likambango eza grave ndenge nini yagola nous sommes une famille au-delà de tout. On doit savoir yaroye bako gérer makambu na biso na ba cousine biso moko. S'il y a un problème benga muninga loba na muninga. So likambu eza benga muninga na loba na yokibwe osala ngo poani. Yoro ya nango na télévision likoro nango to na bambangu na talebele. Likoro nango sila ye mona ninga za boza maleme na milieu ya artiste et comédien. Yozo y a un dossier wana na télévision. Tu crois que oh dumne baninga non. La personne oh yo dumne ma casse le quoi si la zate. Après oh yo le biko lingi si la non tu n'aimes pas si la. Abakou tu la j'aime. Na ouais c'est bien le roman quoi. Bon moi ni parmi bisoto be banaka. Eye keye indie. Au moins la tendresse sur la télévision t'es. Bashi on a télévision te Iran on a ngote Zoom on a ngote ni Bishop Baroya na ngote na télévision. Vous savez pourquoi Baroya na ngote? Parce que tokoma déjà bana maman moko papa moko si la sangi sabiso parmi biso tokoma batike mutu to za mutema malamu te mutu na mutu za na éducation na comportement na ye mais tokoma ko se supportaner. Donc, il faut na supporter comportement ya Miss Lolo. Miss Lolo faut supporter comportement ya Dorcas. Sandrine TV, il faut supporter comportement na Nganga, il faut supporter comportement ya Sandrine. Bachi, même, Zoom, il faut donc se supporter. J'ai mal, hein. Bon, pas si bateau actualité, hein. Bon, pas si bateau ma finga, hein. Ba finga bateau. Ba déclarer l'eau soit bonne année. Ba déclarer soso ya bonne année. Nani lira te panaye. Ba déclarer soso wapi. Temsu bandeko na boebite na Kinshasa. Je vous informe. Soso te bara soso cher. Avec $1, $2 aux ana poula mobimbo lié. $1, $2. Soso bandi na 6 000 francs. 6 000 francs na $2. Prix à soso bandi. Parmi biso na nga ro manquer $2 pas son bapula lia. Parmi biso. Parmi biso na ro manquer $2. Pas son bapula lia. Mutazata ro manquer $2. Qui na le so muto le la so so sera muto na ebité hein. Ah pena mozangi. Carton à soso. Et on a $30. $. So mouton déclaré billet on fait un doki. Pour toi on a ma chaîne YouTube.
Déjà, on a fait rabino na lobby, na kombo sila toliaka au nom de sila. Pour elle, na vandi boy na fin du mois na côté $1000 na chaîne nanga. Parce que na lobby la grand star. Yango na côté $1000 wana. Nga sera très reconnaissante côté wana sila. Sila eza manière aussi la kabela nga mbongo. Yango wana. Parce que si on va faire sila batala nga te na fin du mois na comment je vais me retrouver avec $1000. Tout ça là. Nga sera clair, très clair. Dans le monde constaté. Ceux qui babakou batala kingate, comment je me retrouve parmi nous, il y en a batako tira pour 2000 bazali, $1500. Baza. Bazé belé. Mais au nom de Boloko, au nom de Sila. Veut dire que dans le côté, ça va mbongo wana au nom de SB. Donc je dois être reconnaissante à cette dame. Même si elle est là. Si la kabeli ngambongo te mais pour nanga déjà na mona ngambongo si lo akabela ranga yango wana déjà quand je gagne ma vie je sors avec ma vie nazo bimana mbongo o ezero edenga lelo no bité peut-être on a ce matin musu bijou nanga boena lata na ce matin musu peut-être li papa moko boena lata na somba boye eza grâce à mbongo asila eza grâce ya mbongo ya sila. Bino boyebi combien o bazo luka sila wana ba luka te ba lobela mutu ba ko tata $300 na fin du mois ba zo ngote mais yo nanga o te vendra sila boye oyepe to lobe ici après la fin du mois pe to zipe mbongo ya to za reconnaissant so ko zo senga biloko na yo za na modération senga biloko na kimia za calme pesa parmi bino to lingana. Nero belle, na média. Tout le chroniqueur, on va défendre la sila. Quelqu'un soit bino batouboza na poto. Biso batutoza to lingana. E bo vanda bobake. Ba to lingana. To lingana baba cook. Bino batuboza na poto, boza na pona rofinga. Oh, mzala na Afrique du Sud. Na ebite soki ya bonga na vie finga rabatu. Tolinganite, biso nyonso tolinganite, keke soit biso tozawa, bino boza kuna, tolinganite, tozala bomoko tolingana. 2025 totalisa bolingo. Si réellement que tolingara sila, totalisa bolingo. Tolingana. Tolingana totalisa bolingo tozana bolingo te amour ezate parmi biso. Yo ko likama muninga ba bengi yo boko afele ko yo no fungole linga live. Ye boko ko wana. Aluka mika mwana kimia. So boye ba papa mwana so kaza nani. No ka boye batema mbango te. Bino ngale boye binga ngala robota n'importe qui. Kanye bo mona ngapela ni botala nga boye. Nga robota n'importe qui. L'olendo te vantar, tenga robot n'importe qui. So boye ba rapena papa mwana nga bonga bo banga nga makasi. Tokokani te. Me royo robelela nga okilika muna robelela te. Okilika maboloko ko toza biso nyoso ba baku. Benga boloko ko en privé. Ah boloko ko talika mbuboye. Te to bomango ko sa ngote. Okilika benga tuna baninga. Tolinganité, tolingana. 2025, tout le maturité. Tout le que nous, les abakouk, nous sommes unis. Maman abisa kabola, biso te pravane na era banda ko boaka batu na ba émission na ye, na ba film na ye. Aboaka tout le monde. Ata muto tikara azate. Atika ata mutu te. Aboaka tout le monde. Poani. Allah qui biso ke bino nyonso n'apportera bino na cœur. Bino nyonso boza ba oyanga. Akabola te. To lingana ko bandeko ba bolingo. Oh, toi aussi. Peut-être bien, non? C'est quoi? Bon, les biso que to lingani, tous les que to na bolingo.
Ato yoka ki muninga na déranger qui président Yoshua ya. Est-ce que c'était nécessaire ou dans la télévision? Ceux qui ont dérangé président Yoshua peut être dérangé nan. Parce que c'est le président que Sila nous a présenté, le président de tous les Abakouk Yewana. Ce qui dérange, mais ils ont un souci mort, il n'y a pas président Yoshua. Il y a trop dérangé. Il y a trop embêté. Est-ce que parmi eux, il y a un embêté à président sur le Rwanda? Parmi eux, tout va défendre Sila. Est-ce qu'il y a un mouton à Zora président Moutou le Rwanda? Bon, tout le président, il y a un Zouake Moutou, hein. Na benga kebwe alali président na tongo na biso bedambe boloko ko na alali président 5 minutes kaka ora boloko ko et ko benga nga yangwana parce que yende to yebi yende Sila le bon biso que le président de tous les Abakou tellement que nous tous nous sommes des fans de Sila président abiso yewana ezaka yende to mbete yende to ko déranger. Nga ko ambete mutu moko te ko na yebi na ngate Sila présentant na manu ko ambete ko déranger te. Oh attends ce qui ko le balela qui président to ko le la peka président. To le la yote. To le président. Mais bouti ko la bat ko ba zengi ça. Ba vali boy ki to kote. Na gangi lisusu baba kuko bozolanda ngai na biso na bino to lingana. To lingana. Tout là, c'est tout près via Bolingo. Aimons-nous vivants. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit tout lingana. Tout là, c'est que tout lingani. Tout ça, tout ça, Bolingo. Au lieu de dire que vous avez dit que la télévision, la média, te bengaye. Tout naye. Et là, on a eu que c'est surtout le kuta. Problème est nini. Nga sala rango. Boza témoin bino nyon sa boyebi hein. C'est ça que moi je fais. Miss, bo la nina ye. Sandrine te occupé te vanda. Ah tonton Zuma tiana se. Pourquoi je l'ai fait? Non, attends, on a médiaté. Nous sommes une famille. Si il a déjà sangné sa biso. Si la commission biso famille a sangné sa biso, comment bandeko? Pourquoi nous avons ma caméra biso na télévision? Ata mouninga déranger qui président Yoshua. Ata senga ki. Ata soit déranger à président. Ata senga ki batu nyon sa mokili. Bon, nani basu me yabiso so. Est-ce que so